Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin. Tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours. Mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie. Okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pour na ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo. Obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu. Toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareth tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareth c'est du Seigneur. Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes condoléances à toute la famille biologique de maman Tchalamwana et mes condoléances encore à la famille artistique Naïm Mobimba. Malgré tout mon absence totale na bango, tout mon sabotage ya rosaranate na matanga ya maman Tchalamwana bandekonanga. Je vous laisse les temps. Bon, landana nous ba vidéo on a bino et puis je vais revenir pour analyser sur cet sujet ya pasi ya liwaya maman Tchalamwana. Nous sommes en direct de la morgue de l'hôpital de Cinquantenaire. Suivez. Papa yego ye ah papa yego ye
Ah, papa yengo yeye. Nzambelanga kosaka tengo yeye. Nazala kelo kwa kobwaka yeye. Ah, papa yengo yeye. Ah, papa yengo yeye. Nzambelanga kosaka tengo yeye. Oh, Valé Abaka, Eloba David en psaume 84, Sisina 7, Valende Lili à période, et Bongo Kombo Baka, et la Kisi Kolela, oh Nzambe Sunga Biso. Nayoka Kavale ya Baka na Sango, Valé ya Basuti Minyoko Panti Bemawa. Yesu mobiki titala lelonga na se retrouver na kantina yango. Olivier! Vale ya bakana sango, vale ya basuti minyoko pansi bemawa. Yesu mobiki titala lelonga na se retrouver na kantina yango. Oh, moto nyoso na mokili mwana nzambe o, to mwana nzambe te. Epesa meli biso toleka na vale yango, bobolingo na biso emonana. Mokili mwana nzambe ro, to mwana nzambe te. Epesa meli biso toleka na vale yango, po bolingo na biso emonana. Nakacha lungwa kuya kolela e, atako sa inonsa kati ozali komona bakondamnation na kati ya vale yango. Motema ekomanga normal mpona bapasi. Nakacha lungwa kuya kolela e, atakosa inosa kasi ozali komona bakondamnation na kati ya vale yango. Motema ekomanga normal mpona bapasi. Nzambe o nakati ya vale ya baka, motema eyebaka kokonge toli ya bakonseyo ya malamuso ya mabe. Motema etutamyo
ekauki lokola lititi na kati ya vale ya bakae motema eyebaka kokonge toli ya bakonseye ya malamu to ya mabe motema etutami nango ekauki lokola lititi nzambe na ngai soki nazokala motema likolo ya vale ya baka makila ya motema na ngai ekomi kotika batrace esika nyonso na koleka nzambe ngai nayebi nazoka mpo na yo yo nde mosilisi ya bakota na ngai soki yo te nani mosusu soki osungi te soni ya yo moko nzambe atako butu yango eleki molai ntongo ekosukaka na kotana amen aza mama moko oyo asalaki mingi na mboka na biso ayembaki mingi na mboka na biso abinaki mingi na mboka na biso mpe amemaki biso na style moko boye oyo etikaka kozala te abinisa mindele na loketo ozomona donc asepelisaki bato mingi bon moi négligence ile na comprendre te nayebi te soki bakozala mpona bisika mosusu nayebi te mais normalement afali bango nde bazala batelema tozomona bamusicien bango nde fali bazala batelema bon tozomona bango te peut-être bazobongisa peut-être tozokende kuna nayebi te oui na mosala oyo mamo asali na mboko non bon mpona orchestre bino boyebi soki moto asakei l'orchestre epe ekendaka ato forcé parce que ye monde azalaki lider esimba asu donc bazalaka makasi aussi mon caméraman il y a batikali se comporter de manière la disparition de la répétition voyez pas changer mentalité nous dans soi pour honorer les ça vous allez quand pas d'envie de bon peut-être bango bayebeli oni basali bango balingaka peut-être moi retour ezala bango balingaka retour ezala peut-être lokwa bazwi na bo m société azwi retour te nayebi te bon nayebi te eloni te mais bachanger babongwana bazwaka baliaka na moto wa motu te so comprendre famille baza so babongwana na kati ya vale ya baka mononga lingaki kosimba nyonso ekimine kokima mosika na ngai yo na kati ya vale ya baka motema pasio baka bono nalingaki kosimba nyonso ekimine kokima mosika na ngai yo na kati ya bala baka motema pasio na kati ya vale ya baka ekomaka pasi mpona moto aya kotala yo ata motema eboyi séparation okomona kaka ezali koyela yo engalaki mawapyo nzambe na kati ya vale ya bakae ekomaka pasi mpona moto aya kotala yo ata motema eboyi séparation difficulté.
Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas.
Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there, and we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin. Tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours. Mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie. Okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 ti likolo. Obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso bapesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux.